Diama, Gisele Umba, Gisele Umba, Colina Naya Diama, Gisele Umba, Nana troublé au mon amour. Merci. Jésus, Gisele Longia, Mamana Jésus, Gisele Mwana Malamu na Bwana Rangolo. Diama, Diama, Diama noir. Bonjour Balandi, Diama noir. Merci Nabino pour tous à Londres. Tu l'as les lunettes pour mon abisso bien. Bolanda biso, toi qui n'es pas là pour maquiller les mains. Bolanda biso. Bonjour Yakuya. Bonjour Gisèle Umba Diama Noir TV. Merci Maloba moko na Balandi Diama noir et c'est bon on En tout cas, Balanja Diamant Noir, les toza moto moko donc il veut dire système ali fait le météo zikate. Moto makasi nga vana pesi bino ka bambote belende bolanda Diamant Noir mwana malamu Gisèle Umba. Donc bon continuer ka kolanda Diamant Noir comme ça pour bozo amater apena kitoko. Donc boyebi ka yena za na respecta moto nyonso. Donc opena bolinga ye bo na raison olinga ye po azava mwana malamu na ne amukete. Merci beaucoup pour votre image. Nanda Kouto continue mission Nanda pour moi et Makas. À tout à l'heure. Et Obiki, moi et l'équipe Makas, aussi les bandes derrière banda qui Balanda Diamant Noir tozongi to continue Nanda parce que moi qui tout ça émission zate yo monique to changer quand même bilamba. Ya mboka na bino en Angleterre. Pour tout ça en Angleterre. Tungi to yeba pour to moni mi bali. Babande kubuma buma basi bala kati mwasi ya tebo emelelo liso na biso ndenge sana lelo to yambia ya kuyalu eza poyo lobela mambo mabala to moni mwasi abomi mo batumbi mo bali naye na yo ko loba nini balandi ba olanda pena elo nizo sabo mbote na bino balandi ya Diamant Noir TV balandi ya kuyalu bakembisa vraiment na pisi bino bambote na kanisa boyoki ka motuna ndenge ezali bakomo boma basi bakomo tumba mibali to banda na biso koyoka e banda nango banda kala to yoka kaka o mobali wa moka bomi mwasi na ye tata moko to yoka kutuna tata moko akotsa pena bana po bakaboy na mwasi akotsa pena bana kata kamnya tumba ba donc mingi to yoka rezala ka mobali ngamo nde nazabo na viva histoire ya camarade nanga ya Diamond na ami da France na pesi bambote bisika zali bano vanda bazaki ba voisine azaki voisine na ye bakata na mobali na ye donc mobali pena kenda somba mbeli aye pena kati mwasi na mike ali abomila pena mwasi bon ba témoin na yende bana donc bana ba omona nde papa banda ko kata mama na bango na ndenge mama na bango akufa donc Monica na ote ko loba dernièrement na vidéo mona salaki na ote loba ke balianga ndo ba sepela ezaki teke pona ko encourager mwasi wana tomi mobali mais zaika juste pona rappeler ke babilo musutango ezo salama ba papa tant to condamna ba papa bazoye ba valeur ya moi cité donc ba papa ba valeur ya moi cité ali comment peut ça basi ba vertige basi ebele ba komona ba trouble na mito pona ba papa ba oye ba ko respecter moi cité surtout na bamboko to ya estoza tellement trop fermé ali un mot za na besoin o s'exprimer o yoza na ngona katso bimisango mais ce que zo dépend na moto azo yoka yo à comprendre pour ça no ezanini bato ba condamner moi so na tomi mobile mais est-ce que bato ba zi temps ya okene ko yoka parce que to na mboka poto mondela ta art sango salami ya ndeni me batiki la moto ta ba yoka et pourquoi so to yoki ba pourquoi to mona ka ba discussion ka ya bakata ndako mais siko yango ezotinda teke mwasi aboma akoma na niveau ya kanda ya kozwa mobali na ye ko boma ye ko tumba ye yango te parce que mambo no se ozoloba est-ce que yango ezotinda ke muta koma na niveau wana te yango te ezotinda moni kanda nye baloba kanda eza mopaya yango te kotina bati batate bele baboma basi na bango mibale bele baboma basi na bango baboma bango te ke pona ndenge ke na boma ye mais kande ko pousser moto nerere moko donc o sali arti moko boy mabe ali omuna moto dasa zuiko parce que batomi bazoka mona otindiki moto mamo mutake beta contre loko mbala mo moto akofi mais siko yo moto ko tikelo bangi lobi mama o kanda nini kanda siko pona ko éviter il faut ko sala effort ya ko éviter ba kanda wana ba arti wana ya négativité mone koti na kati parce que ba kanda yango to te ya tolobake na bolingo na kasangano to sola bolingo eza dialogue c'est
vrai qu'il faut qu'on dialogue trop mais comme on a un moment moko pena susu ke lelo to comme na niveau mo parce que bakanda ngo ya kotumba to moni dernièrement na ba WhatsApp ezoleka ke mobali moko akamati mwasi a kati a kotise na kati ya cantine sur na bassin alati akomi yango fragile donc ngati ndongo pa mama bokilo donc bo mona bakanda donc mobali na mwasi azopese kanda sikoni tinga ya ko na lelo no tuninga mikobo no vraiment tout cas soki ezo simba te bandeko mon séparation eza même ti na kati ya Bible donc il faut bokabwana na bino po ekoma na kawana te parce que kuyelu kota no BBC bato bazoluka mabale vanda mabale ezovanda te na poto yo ebisi bango bakabona basolola te bakabona te on a lobby te tolobaka dialogue il faut ko dialogaka po boyeba mais bato wana tala mama wana o bazo batumbi mais abengaki même police. Donc il a qui azaki na problème, azaki na besoin ba yoka, azaki na besoin aide. Police a kanisi lokwa ndetike a arranger mais moi sona amone lokwa police a ya ko longola na mobali wana kenene nano. Oyebinde balobata mususo et lo mususo boko keka mamote na c'est bien divorce. Boko keta mususo na séparation. Bo se séparer na pendant quelque temps parce que na minso to so labo eza na basi ebele et na mibale ebele ba na kanda basi na ba. Et na basi bébé bazana bakana mibali na baon donc soki et puis ça un moment mo bobo yo kana te suite ya ba stress ya ba mboko ba makambe belé bo mekanano ata bo se séparer na moi moké bo zuni ata mo ba vacances bo kina lokuna motopo soki mo sona mobali na bakabola ki ba ta quelque temps moto na mta na côté na ye balinga ba boma na boité au mona mobali akesika ki ko réfléchir moi si patika la tike ko kanisa alors mona ba oyeba tongo ba okutana ta musu ba posa na ba ezongani ou bien ta musu ezongana te ba ah chérie en tout cas ngapena ke ko vivre sans na moni ke na ko kananga donc après to kabwana biso. Merci Balandia Diamano abino mobozo kama mpo ya ba couple vraiment libala ezelo ko sengo so libala ekomi pilipili wana ekomi mabe to vraiment buvanda na biso bolanda biso nde tozolo bapo lisolo o eza pasi ezaka wana te toza makambo belé na mambo ba couple o bazolo ba metozo tuna lelo ya kuya lutopesi vraiment mbote mingi na siro mafuta mbuta siro mbote ya diamant noir umela na yo zalaka bongo merci na yo pena ndingo zaka toujours wana na Angleterre pona diamant noir na batu nyos bavana na Angleterre to pesi bino ba mbote belé et ngana pesa mbote na mutu moko poto continuer masolo mais yo pesela ngai monono o pesela ngai mbuta ngana lina ba mbuta kaba mais ngana lingi yo pesela ngai mbuta ote yo mto pesa mbuta Prosper kaba ba mbote belé donc umela so pesa merci tote mionate to continuer liso na biso likambo oyo. Mais pourquoi bino basi ya poto bolingi ba pesa bino trop et loko zo sa bongo ba biki basi ya poto bolingi ko senga mingi pa mibali na bazoko kate yango sa bozo silike zo kuma bakanda na niveau donc on a lobby ne to sola lelo bande ko na kansa mingi boyebi ke to sola makama obongisa mais em su tozo taper à côté parce que mabala ebele za un problème donc bako boma na muso eza na ngona bande te ke ta muso bo boma na nde mo kene wana tumbi mobali bako boma na muso eza tellement ba choc eleki na kata motema au mona le mobali azu AVC au mona au moins a sali malaise donc bako boma na eza na bandenge ebele donc moi c'est azoluka trop si comme mobali faut yeba auto mo sanga azoluka trop yonto lobi mais faut pas vendre pourquoi lingi oza besoin ebele trop ozomona yango balobaka na kati ya libala il faut yoka tous les deux mobali tamsa pesa moi si wana lingi mbongo trop moi sana lingi mbongo trop est-ce que pesa yi ozomona yope moi c'est pourquoi lingi mbongo trop ali mobali siko fa luka mo aluka bata vandi si bongo ba pourquoi moi sana lingi toujours mbongo ebele omoni donc il faut que solo là tant omoni ke simi na ngote lelo pa to komi na niveau moko soki to simba te parce que bato ba kufa trop bato ba kufa trop na ndenge moko na bakama mababala po baloba bakufela batata ba mama ba mela na ba mbondo te po bakufa mais mingi kaka ba melango ka po ba boya na mobali kaka na ba iswa ba mabala donc bato kokufa ebele so eza na kati ba mabala donc il faut que ça attention mais eloko mususu bato balobi ezaki bato bazokufa parce que mabala ezo panzana parce que bato bazobala na mais famille o ezo vanda eza vraie famille ya bato wana te eloko wana na ebité soki yo pe kokolo banini parce que moi na bala abali neti yo balisi mwana mais mwana wana noko o bengisi wana ya na ote tata mwasi wana ezaka bato bolokoti na poto to benga ngobongo o bazolo kota na poto yango zosala ke mobuliza na baka mais déjà tombo bengisi bato ya bino te déjà éducation o mona motu se uta na éducation na isika uta pa na bango quelque soit tabo bengisa na bino bato mususu oya nini bino mofo boluka na bato pe oyebi ke bato ba raisonner bien mais moto na moto mobali wana zo éducation na ye to loba mibali be na poto na basi be na poto bazana ba bata maboma soki na Congo o mona si bakoma na ba bata maboma
mais na poto te maliaka bien alata bilamba au mona ndisa ça normal quelque soit moi si quelque soit mobile au mo vanda na mobile mona katanda mona zani mutali boma mais siko alata bien aliaka bien moi si musope mona ovanda na ba maquillage ne longi mais ana ye mutali boma donc ane pena moi c'est liboma mais aliaka bien alata bien siko bataboto bo vanda bino mbali mo mama boma na bino ekutani au mona moko za normal mais moko mutune za kanango bien te mais ka poza kana poto ali bino siko bo mona lokwa po bo bengisa ki ba serre moko ya quartier ba yebi famille te ba ba baby sinon ezo dépend quand même tam sope na yo moko pe na eloko mususu on ebomaka on na lobaka na ba église sika ba kenda ba mate sika ba zwaka to mobala olinga azo sengeloko boyo na mate na bo balobaki eza péché. Allez, mobile alingi yango plus. Donc mobile ke lukango la libanda et même sous séparation et même sous problème et même sous difficulté na katanda na katsa couple parce que na ba maté na bango ska ba kena ozona l'église na ba ote ya mabe. Mais mukolo oto sola rano mbala sima o te ki basi lo baki o côté la mibali. Mais les lots na comprendre te tant to lo balikamo mibali mtu ba mo bomate et comme isko basi ba mo boma yo les lots à côté ni ozana katikati poto. Te za basi te ba bo mais za toujours mibali ba boma basi wana za kamoko exceptionnel oyo ya moi so atumbi mobali. Donc na katsa ba couple ezala toujours que pona ngata ke maman ba papa bolimbisa ngata ke maman donc na yebi souffrance mingi ya basi parce que mobali soki o comprendre ka moi sinon bozana kimia. Donc mobile il faut linga au comprendre moi si moi ça zarane faible même à tout le monde ça ganga ka aloba mais devant mobile azaka faible so moi ça comme ko réagir ma bé donc eza mobile mutasoko ko comprendre moi cité alisi ko mona ba makamebela mabe kotaka donc na zora mingi côté na lobela mingi na zora para ba maman comme ngape na za maman donc mais batata pe nebi ke bana ba malamu na bango mais problème na ngapa batata ezala ke conseil na ngapa batata nyoso boyo kabiso lelo batata moi sine na loba na bino hein pona olinga moi so bovani na ye yo mto tsaka elitoi moi cité moto mingi ça pe na basi musu batsa mibali na ba matoi mais majorité ezara mobali moto bandela moi si alors ce que ezo marché te na kati ya ndako na bino na kati ya couple na bino ezo zanga courage na yo tata yo moto faut sala effort pour o bongisa pour o loba pour o yebe loko nyoko sala pour na e marché donc eza ya wana moninga na kondana ka batata na kondana bino mingi pour bino bato bolula ka moi si tant moi ça le ka chéri na lingio mais to moi ça okota na kati ya ndako comment vandi na vitan ezo marché te ozo ko kene vers moi c'était pour na kebo bongisa mo komi na ba critique ali to moi ça zo ka ba biloko na komo pesa kanda na motema ali zo boma bolingo to moi ça sala atikanga kuna moi si wana impoli oza toujours na critique impoli moi si mbali ko loba trop moi si ce ko par nous ezap dans tout ça par na ezap est-ce que zo yeba ke yo poko ko calmer je wana ali muno ozanga fa o bon point ni ya olobate mais to bolinga na linga muninga donc so bino na kana bino ezake moi sinon mutalinga yo donc yebisa moi c'est que le quoi yo mtolinga nga yo mtu foye ba ndenge ya aussi ça makamzo to yo kanate mais siko na mibali obolinga basi na bino il faut boye ba kosola na basi na bino parce que kanisa premier jour to bokuta na yo mtolinga ye alors autant ibandi ko beba oyeba pena zwa courage loko ye manquer ba mibali ko batata bazanga courage ya koyeba moi sina linga mbongo mais pese mbongo ngo lobani yango zwa mbongo so azana ngota ke yiba mais aux anote comment faut que ça là aux anote ana poto ça pas problème yo tata faut que lura mo salaire so aux anote ko pas problème wana pena za mboka pena ya ko luka bo yo tata ke loza mbongo te bosko bana no social comme dans le selo bango woni za so normalité. Merci vraiment to komoshite to kende na biso na suka émission ezaki malamu tozo be batata nga jamano na baksibo na lobi yango mibali ya ba congolais po o makambo etali na ba tumsu tetali biso ba congolais pardon so monoza congolais te ko tala kututé tika na yo parce que na tuna yango mo je t'aime botango wapi parce que nga basi ba benga boyibinde ba lobara je t'aime te na basi donc oyebi kutumbula o mema mwasi na cinéma te oyebi mbulo pesa mwasi bizute ata yo moko wana diamano ra bakseki parce que basi ba lobi ezala bongo mibali basala toujours bongo mais voilà ça ba je t'aime na baona libanda na basi o balinga libanda mona ota ba je t'aime aolo baba je t'aime mais moi si wana ta on peut ba o baby moi o yanda ko e bébé la yo otika na mwasa na komi baba ba mo ba je t'aime ngo esilaka mokili etambula bongo monde etambula bongo babito bo copier mindele alors copier mindele na ndenga bien ko kasete moi so vanda na katanda ono aza koko alinga koyoka ba je t'aime te aluka ka babiloko wana o te bino basi bolinga mibalo ba kosa bino na ba je t'aime te biso to linga to boko sa biso
donc batata tolinga ngo demano alinga ngo batata no yebisa bino eza secret bokanisaka neti o basi mosusu balingi mibalo bakosa basi balela bango parce que moi salinga ne lokuta wana donc yo siko kanisa ngo ke ngana eza ngo lokuta te lobaka ngo basi balinga koyoka bamo wana yango wana mote matiaka bolingo keke so oza soki ni oza na bapake ovimba oza na bamiskle ekota soko oza na bamoda d'amour te na monde lelo ya kopi donc inayebisi bino eza mawa donc batata il faut boyekola mais nga na tala ki ngo na landi ngo mwalo da mwalo mbangu na mona ki garçon mo atindeli batuna WhatsApp partout a expliqué elokoni malobani ni basi balinga halobi moi ça ko bimana sentinelle parce que yo mobali ou ba malobana te mais sentinelle a ebisi mais est-ce que c'est vrai basi bazo saka mobulu pona makamba ndengwana mais ça solo hein parce que au moni koyoka mutu nyonso même kulo ndeba loba bato ne toloba ko nzamba lingaka bakumisa ye mutu nyonso alinga babilo mo boye koko pese makasi même atabana biso to mona au travail ah ma chérie oh tu fais très bien alors continue comme ça ba mode ba encouragement et pese ye makasi mona komi ko seka tala ngo ka même atana bana o mona to zo bane oh sali bien trop boye mona zo ka bien on nga continuer ça la surprise donc nde mona biso basi pe baza bon même si mibali baza pe bon mibali pe balinga koyoka babilo kwango mais sikoyo ni na loba po bolinga na nani abandaki muninga soki yo babandaki yo na mwasi alors yebisa mwasi na bandaka yo mais sikoto yo bandaki mwasi do yeba ke courage wana yo zwaki donc ezana lipate elale pesa basi mtu makasi non pesa basi mtu makasi parce que pour ani écouter na ko pesa basi mtu makasi biso basi to ba mamati biso basi so bo respecter biso te yango zo mona faut bino pe bongisa ndakuti mais on to lobi te tout ça wana ezaka omoni so mobali o loba no bien o yo kana bien o mona mwasi maman ko so courage o sa mara mebele babilo ke bele zo sa mais za ba manque ya biloko mo eza nango pete mais batata ba oyi bandeni ba so bespa basi na ba honte yeba ndeni ba ozwa to mo tata msuni loba sala te mais moi ça bando contelo biloko na te ma surtout so yeba moi je t'aime te oyeba mode amour te sika moi ça no mona bena ko pesa ke mbonte o mona moi si mususu ka yebika ko pesa ke ba bolingo ba momo ya bien pesa ke makasi ato ça no te yo ka papa zo bona salela ki oboyete mais o mona yo sala ka te mamo ba biloko wana no se comme monde na parce que oyebo lobate. Mais si vous conseil ni au pesa lelo est-ce que le quoi association ezate ou ezosunga quand même ba mabala parce que mabala na poto vraiment ils a chaud chaque jour ba divorce ezo sa moli ke ba bongisa mais ba bazo bebisa ndeto comme na niveau ya oboma na bongo yo ko lo baniti en tout cas ngai conseil na opesa kaka na kasa ono so to lo bezango déjà conseil donc ezaka mutu na mutazo a part na ye ndeni na oyeba na côté azaleli oyeba soki côté nini yoza ngo makasi na côté nini yoza ngo makasi te eloko eleki dialogue na kati ya couple ezate donc conseil ezalaka na no dialogue soko tumbane komi o moto pa batie bino moto o tie moko moto donc parce que dialogue déjà ezate eloko liboso ezana dialogue donc moi si ozobala et loko musupe za nano mentalité ya mwasi bien éducation pe ya mwasi wana esika mwasi wana zoa yo za obala mwasi moko mwasi wana déjà o mona pe ba maso no ba mbo petit momi no pe na mystique yo tie bona ki mystique no ale temps yo tie na kati ki mystique o yebi bien te yo po bando memile ba makamna ndeka ba mabe esika mwasi wana tango ya bo yo kana te donc tango zo bala mwasi luka pe ba mwasi wana biso ba parents oto wana bana conseil po na biso ba maman parce que biso da to a fouti bonlinga te biso déjà génération na biso eza génération fouti donc et marché mabe to meka kaka te meka mingi baba maléré na kati ba mabala to meka soko za bien vraiment na mobali en tout cas vraiment bonne chance pour continuer comme ça mais mingi vraiment de génération na biso eza fouti na ba mabala alors ba mama bisika o biso to échouer to te ya bana biso malamu to te ya bana biso que soit des côtés bana basi na bana mibali na côté na bango nyonso mibale na tous les deux sens donc to te ya bana na biso libala ezani to zo bala moto yebisa ke moto no zo bala bobotama na ine mama moko te oyebi ndenge éducation ya zoate donc alors yo memela éducation bo yo pe tata bien maman bote ya pe mwana bino mobali donc to bando te ya bana biso to laksa bana biso atoza mama moko babenga mama tina te tala ba mama zoba o parce que batate be ba ko benga basi bazoba o katala zoba mwasi o tala zoba mwasi o mo langage pene bongi batate be la ba congolais balingi ba mwana ba mama bele ba pesa nga raison de ba Holanda biso batate bele balingi mo wana mitala zoba mwasi o alumba kuna yozani sikota mo so la so ngai ngabe no tuna kate na boma mutu avana ya ale moto pa ale balobi ya de kana to lo bangando donc batata ba beta ka ba boma ka bakataka mais mwasi wana komiti na niveau ya otia mobali moto boyebite lo nyezwa ke na mutu boyebite souffrance ni pe mwasi wana to encourager mwasi wana te mais solo bo tuna makamni ele kana kati ndako wana ko bo mona pena ki donc muta koma peut-être tamso na suka
allez esprit o ekotaka ya mabe ekoteli mwasa na sali bêtise batata ba mama o bo landanga eza acte mo vraiment ya ko condamner to ko koma na niveau wana te fo ko longola so ko to moni zo simba na ngote bo se séparer ne tobi bo se séparer nano pona muta kene ko réfléchir esika okende soki ozana kanda lelo ozana kanda mobile na yo en tout cas le pardon papa vraiment o se pesanga sauter tozona moi break tozona moi temps nano ndenge ne to kopia mindele basala kaka tozuna moi temps wana pona to se sauver donc yango wana so vraiment izo simba te eza na eloko oboma nzoto te po bobanga na bino bato po boma balebele bavanda po babanga bato bo umela biso to landaka bino te bo umela trop ale bobanga po bokabona bokasa bo décevoir bato mais na kati bozo souffrir ale mokobsu kanda rapona bana bato vana ka pona bana mais au moins peut ba fêter 30 ans de mariage oka bato kete c'est on a ba fêter 35 ans de mariage 35 ans de mariage mais boyebi souffrance te o ba vivana kati banda kwana donc yango wana inutile eza nango te ke bobanga bato so boye simba te eza na mo tika ezala nango donc yango wana. Merci beaucoup na bato nyonso obolandi biso ba couple mama Emily na Londres mama Likelemba. OK. Na mama muziki te pesi voilà te pesi mbote to komina biso pena na suka ya émission bandeko obolanda ki biso ya kuyalu apesi conseil ninga lobaka. Vraiment il faut associer ezala na ebiti ba mama bato bakobongisa ba associer ezala pona kotera ba mama kondia totile ba mama obolingi boye na bino na kondia totile ezate ko bobongisa total yo pesa na kana yo sokona mobile ondene mobile nanga en tout cas yebi papa na bokabona na mwa moke eza na okate ko bokende ka seigneur osunga bino seigneur abalaka te asunga mabala bato te pe akosunga ngote bande ko bobomana omona parce que ba konle ba coopérative ba makambo ekokoma trop ba komi ko bomana oyo kaka wana tumbi oyo kala wana pe muso ba tie moto ba copia abodon biso na kati ya konde totila to sola tout o amonia linga ya mama ya kanu na konde totila ne na loba okima ya ku ya ane angelo naza parfaite to ana ba défaut muno sa na ba défaut mais to yebi otana o to bongisa to bongisi o pe to mongi to bongisa te aller bozana wana bo se séparer comme ça boye baboke ni wana kene sole siko kene papa pe kene sole siko kei aller comme ça bo vendre simato bongisi donc bonzo et simité aller bo tika na parce que mon divorce eza même tina ba bible donc sala mana ngo batata na biso même atana bakoko ya bakoko na biso wana kuna koko wana kuna na koko wana bazaka tata mo mama mo te donc biso te muto bandi yango et sala mana ngo bongo pona bo bomana te bokoki na bino pe ko kabwana donc to lo babo pona ko éviter ko bomana oyo mingi ba lo bo po anyoko lo bana ba bonza te ba ko bongisa o ezo simba te soki boye baninga osala ngo tali kande mati o mona mobala o pesuka kanda moi se azo continuer ko pesuka kanda mo kususo mama moi saki ko beta kuna mobala ki ko beta kuna ale baye bakangi yo ke bana bake na social yo ke prison moko ke na morgue donc na cimetière iso esila raté et si bato ba condamné mais tango ezaki malamu te pourquoi bokabwana kité bo lobi bo parce que si ba bomani mais to bazaki bien bo yebisa bato ke pourquoi bokabwana te o pona ni ka bo bongisa kaka o moni bo ba congolais ba banga koloba na bato ke soki simbi te ko bokabwana nano moi temps moko bo mutura mutaki mo wana ba congolais bo koka ngote yango na bato ebele ba comme si na niveau ko bomana mais nzoka ne bo yebisa soki simbi te pona ni te bo zwana no moi repos wana kene bo pona ko bomana oyo ezala te. Donc so bon moni ke to ko bongisa to bongisi to solo li soki te to tiki nano boy. Merci beaucoup na balandinyo surtout au bolanda ki biso to komi na suka émission papi les rois carte limité bino ba mari boyo kaka mutambongo aza muninga noté oneza bato ba soutenaka diamant noir et bino nyoso bo soutenaka diamant noir na linga bino mingi bobo sana raté bo s'abonner ezaka na cette émission so tie ozwa ba masangwa boya ya kuyala lubaka ozwa bata politique ozwa tout le monde na tout à débattre émission Diamant Noir TV beta pena Diamant Noir TV na suka nde omona Gisèle Lumba na bino muto pambani na loba mosali maloba suka ya maloba suka nyoso aussi tolobi ya wana kaka muto na émission ezana ba série continue nango mais pona le kasi ngona te ya ona bi maloba suka kandi to tsoloba o ka muto na muto azwa part na ye vraiment to ka bande ko bozwa part muto na muto azwa part na biso poto se sauver to tika ba makambo parce que ni na lobi bobondo yoka wana kuna tie moto wana kati mwasi wana tumbi mobali donc ya ngona te to kosala ba mobala bato ba bota ka te na mama na ba mpo yo tumba ka bon moi ça bato ba bota maka te po banda okata yo ti na mama coli fragile to mona ba donc okata kata wana te soki simbité so monique ezalea ko bongisa luka bato o monique bakoko conseiller bino peut-être amsu ezaka na mo loko mo muki bakoko toucher po bo bongisa na bino bozana bino bien habité ke bino so bo bengo pe oko benga ngai bokoko benga nga comme ça na otala kana bino
boko benga nga to solo na biso comme ça to yebelo ni to sala donc vraiment to ka yona pona maloba suka ndeko yo landa biso lelo pona o ya côté yo moni ozwa ya bien pona e sauver so moi ça zo peso kanda ndeko kande za tellement mopaya okoko boma moto asa juiku sikozo ba nanzima kiteke na koyeko sa eloko aboye parce que kanda donc yango wana po esala mate yeba ndeni ya kokima ngo po boma muta batute abota makate po yo ya koboma ya tika bana na ye donc c'est ça. Merci beaucoup. Opesi mbote na 2 personnes. Mbote na ngana ya muya makapa ibana kondia totila nyonso en tout cas na pesi bilo ba mbote ebele donc ono samona ngasa akota ni na kondia totila tozana pona koyoka pona bokoko na biso pona tout tozawa na mbote na ba onyo so bolinga ya kuyalu ya kuyala linga bino mingi soda inkoni donc ba mbote na bino. Diamant noir de opacité. Bata diamant noir nyonso balanda diamant noir TV ya kuyalu apesi bilo ba mbote ebele parce que bo bonomona monanga na diamant noir TV partout na YouTube ya kuyalu ba o nyonso bokota kuna bokota papi gento lo bela vie ya yo yango. Et puis ba question na bino bokomango juste na se a ko répondre na ye o ko benga numéro ezala wana bo benga pena pona ba conseil ba couple to bongisa boti ko panza na mtema. Novangwani ya nanga novangwani balosako na yo ba yenge Marceline Mido, Igwe de la presse congolaise. Très fort. Ah, merci. Maître Baïna Topesi Ombote. Gisèle Oumba, Gisèle Oumba, Nakolina Naya Diama, Gisèle Oumba, Nana troublé au mon amour.